tu passes un bon moment makasi tu as kokese moko tu as qui très bien chilelo na bengaka tu sola très bien même si c'est un hôpital alors tu as un message nanga malgré ça ko répondre te OK mukona oka que bakati le ko bomona na lela donc c'est mon frère les a passé que ton homme repose un peu malakima nous t'es vrai cause vraie version il y a lui à Seguin mignon accident ba trouver ça accident tu nous sommes qualifié Gidel batika Gidel voilà comme n'importe quoi batika Gidel la vanda ba umena Gidel ba sene ba 26 moko Gidel salaire mabete Gidel non de boudé nati Gidel za un bon garçon Gidel ebi qui c'était la vanda nga ba mkamona ebi Gidel za moté mabete ezaki ne kande azaki na accident chef d'orchestre ba cheki non ye wana oya zwaki o sega zaki ezaki accident biso ba fils to zala wana en tout cas nga nazanga na problème na BCBCT botika nga na lela sega zaiko kutu na bité to zala wana na problème na BCBG makambo ezaki no lo mwana te makambo nini zala so clair kisinzora kasi makambo mona chukela tanga yango ebangisa yo ko ke matanga ya te no banga te non lela sega mso bakangela nga bakanda nga zanga problème na bango te Congolais mon côté à côté ka bien à Paris la défense na ovo na ING Congolais mon côté ka bien na les dons Banila Congolais mon côté na le dons Banila déjà ba concert ya Fali ya patron bamide ba somba bien bamide ba yemba ka bamide ba filma Fali minde ba filma Fali minde ba jemo ba liputa minde ba yebi ba jemo nyonso concert tout batona ba loba soki banani wana ba bisa ba présent na bango ba ke na ba le dob de Marseille ba wanile kande ba zo kwani mais Paris la défense congolais ninga beta ateka 1814 billets Olivier Assaga na Paris la défense ebsina soki producteur ke yemo ka sala ki live ba fungola ba billet yemo ka sala ki live mais tu live alors ba ki boko tete mon na pona été local donateur na été alors ba ki nini boso ba billet ke esa nini bosuma billet esa nini ete kamate boso ma billet non Mondela comment soko tekite akwa annulé ba uti ko annulé concert à Kabasele waze ko soza ki batute banga ba annulé waze ko sali plan yango batu baye Mondela comment ko annulé soko tekite yemo ni ba c'est la tekarate banile da bande ko ba ko ba ke Félix waze ko saki pia ka ba mi ko on a play abeta ki Mondela mona akoti simbo batu baye batu basepeli kanga data lelo na zo ebisa yo Stade de France est paya Nabine paya moi la pas faustin moi la Mohamoni personne abuka kebana ligulu papa maman moi na parmi les bons il y a le meilleur Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais, l'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Ératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV,
votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à votre chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ces moments sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci surtout à nos abonnés fidèles Nabiso. Joyeux Noël, bonne année à vous 2024, tout recote à 2025, bonne année et l'amour. Na bateau tout balinga rabiso, na bateau va soutenir rabiso de près de loin. Un grand merci aussi na ba invité na mon kolalo, je pense qu'il y a un bel bino qui s'indora après retour il y a Europe et après retour il y a tournée européenne au Tozane Bongo précisément la ville province de Kinshasa qui s'indora bon retour au pays et puis aussi na janvier bafana dio du siècle au babenga partout au monde qui s'indora na janvier bafana Tozana bango toro solo là tout sauf rien. Un grand merci déjà à bateau pour soutenir Bissot. Merci na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Les Souvé et Yessa. Un grand merci aussi na Dada Ulungu pour célébrer une année de plus. Joyeux anniversaire à toi Dada Ulungu, maman sociale Dada Ulungu la PC Bambote, pourquoi pas na Dreye Mabaya, un warrior qui se respecte. Un grand merci aussi na Fabien Gantse Maboro Banka au Parolanda Bissot. Sikoyo, pourquoi pas na boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, JB Kumaluta, Maneli, Joyeux Noël, bonne année, avec Claude Maloba, les vieux poteaux, le Claude Maloba, on a fait si Bambote, pas ça, on a pu chanter ça derrière la caméra, soit aux amis, moral, on a fait la biso là, j'ai dit déjà bonjour à Kisindjora, leader américain, et puis aussi à janvier, Bafana Ipopa. Bonjour Kérit, en tout cas, merci, Joyeux Noël. Omakenga makasi tango nazalaki kotalo na musika na mikila poto na ba keriti na nga miso nga mnazwandaka plateau nga mnavandaka keriti na nga ratongo na palette au sein monsieur ça bien vraiment c'est un merci la Mike Rukamba merci na bino et puis na cameraman so ya propre ya bien rechanter ça toujours il est bien que toujours encore et toujours. Mais sinon, santé ça va qui s'en dit? Ouais, santé ça va en notre Europe. On a santé de mon abinoté, on a de mon abinoté. Santé de mon abinoté. Non, santé de mon abinoté. On a notre la maille ba cristalline, on a ba volvique, on a mis un démonté, on a ce qu'on a calcaire. On a sur 3 jours, on a quitté sur la Kinshasa. Non, ils ont arrêté. Mais il a bien propre un début matin. Mais il a propre des tingana qui non mais ma propriété na porte na Rome là. Donc on a tourné moto na tina hiver, on a outi na ba avion, ba métro. On a bino tourné moto, on a ba hiver na to so ba papa mba na to so na ba neige. Na ba neige Shadrach. Qui retient ça la neige. Mais pourtant on dit qu'on non, j'ai blague, j'ai blague. Poto ça va, poto goût, poto lengue, poto métro, mundela sa mukina sa mabele, mundela sa tram, mundela sa tram, mundela sa bis de nuit, mutakola libanda tena hiver, mundela bis ya butu ezalaka na poto ofele. Donc sur le train sili, ba bis normal sili, mundela sa air tardif, mundela sa bis de nuit et que melin et que partout étant mon avis la Paris que partout. Mundela hiver exemple takola libanda tena mataki bis de nuit. Na on passe mon retard na mataki bis de nuit. Donc mundela okola la libanda toko souffrir té. Donc pour mundela mutako souffrir té na transport. Mutako souffrir té na transport. Voilà. Mais la pote pena na mona qui se retrouva qui na mona bandeko na biso boira tout le temps tout ça na Kinshasa wa bozaki na bango mais on a sur la paix na ya Théo Zambrota tout le temps ya yo atika baleki na été. Ouais, ngai ya Théo Zambrota aza ya de tout le temps de tous les jours. Donc ya Théo Zambrota Alia Kadula ya Théo Zambrota Alia Kadula Théodore Nabiso Nzambe batela grand frère ngai Théo Zambrota ba projet tout ça on a 2025 et ça na maboko na yo et ça na maboko mokilité parce que asali ba
essaye d'accompagner au chef de l'état lingi azo pesa batu misala na Guadeloupe tina Kinshasa azo futa batu par mois cause on a plus de 200 travailleurs ils a jeté au futa bango au longo ni moi charge na gouvernement en tout cas il y a te Zambrota au Melawana quand on Melana 155 to sepelaka quand on Melana Guadeloupe to sepelaka il y a te on a yé na ça besoin que fêter bonne année na Guadeloupe asali 155 na Guadeloupe oh bato bayana ko beta kuna ba petit fali ba tutu na ça na besoin équipe na nga to kende ko fêter bonne année il pas y a te Zambrota non que fêter na Brazzaville non na Brazzaville Brazzaville on arrive la lingala kuna toso ya kuna toko yaka toko fêter kuna na Yagi Noël ngoya Yagi Noël ngoya Yagi Noël ngoya nazo ke fêter na Brazzaville na grand frère na Yagi Noël ngoya mais ya te Zambrota na za besoin mona Badolite Mobutu atanga kombo na mingi na mona nongo bongisi Badolite na mona nongo pesi batu misala na mona botel osali ya kitoko ba travailler bazana ba fille de chambre baza batu ba repasaka bazo futama na grand frère ape na Kinshasa osama kama minene et le président de la République Fatia lingi yango wana ya te Zambrota aumela ya te yo Zambrota aumela wana na mwasi na ye na bana na ye na famille na ye j'étais moya ya chérie Théodore Théo Zambrota. Thank you. Voilà, maintenant on s'appelle à Brazza. Je pense qu'il y a Flavien Kani qui part au Yambayo. Ngane na za déjà na grand frère na ngai. Oh pena, ya za pena. Il y a Flavien. Il y a Flavien. Baboti ya Flavien, baboti ya Alain, baboti ya Babia. Baboti nga. Ya Flavien Kani ki ya nanga. Ya pena ndaku. Famille qui passe où il y a maman moko tata moko te famille za susu cousin cousine te il y a Flavien Kani qui y a nanga omoni mutu na vie bato ebele balinga bana bandako na bango te oyo apesi yo adresse ya ndako na ye oye ayambi yo omeli mai ole wana ndeko na yo Mama Sandra Agito semeki na nga Mama Sandra wana mon amour Mama Sandra Joël wana bana na nga mutambi na ndako na yo alingi ndako na ye alingi yo ya Jean Flavien Kaniki ya Jean Flavien Kaniki wana yataka na DCC ndenge président yi moka boka kitoko merci beaucoup na Dre Mabayo par la biso sikoyo warrior Dre Mabaya warrior nazaki na Lille bel homme propre il est beau il est mignon vraiment na habité kaka loko azan ndeko na habité na habité kataska sondel pognon so bien Dre na habité pognon so mais na teleka misapine nyo so bien mon bel bébé na misapi un bon tonton voilà aujourd'hui c'est l'anniversaire de Dada Oulungu Mama Social oui le loto célébrer une année de plus ça s'est fait avec Dada Oulungu Tolobaki photo séparer ensemble Dada Oulungu Mama Social à rapport à biso j'avais pas faire aussi ma micro vraiment la photo célébrer une année de plus ça s'est fait Dada Oulungu Mama Social à solara très bien donc longue vie na yo nzamba baxela yo micro ebele Dada Oulungu Mama Social oza pour une année Joyeux anniversaire Dada Oulungu joyeux anniversaire Dada Oulungu en tout cas merci ma soeur chérie Nzambe abatela yo je t'aime beaucoup I love you Dada Oulungu ma petite soeur chérie I love you et puis toujours fêtango en champagne il y a héritier Poma le gars qui simbi héritier Poma Nicolas na agence na biso réduction zali très bien de Ernestine na kata Château Rouge wana de Ernestine beta venu wana kende kuna soza na 10 kg akitisi soza na 20 kg akitisi prix soza 30 kg akitisi prix
héritier pour Malika Kisimbi yana dada Olungu dada Olungu atini la tsuba kawana ya héritier pour na bosani mwa ba kilo moko wana na pochette lunette au petit seli bisikre azoti kelanga koli moko wana merci beaucoup voilà ça c'est fait voilà Kisindora leader américain je pense que tout solo là Mrambo Italie musique yo outil mekele amputu outil mission de service oyo tournée européen et si là qui tout le monde qui et si là qui en Allemagne tourner l'équipe comment Kisindora tourner en tout cas merci beaucoup Kérit tourner vraiment il est très bien donc ndeka tolobaki biso to date to betaka best naso oyo États-Unis a reporté non que ba annulé ça reporté to bisaki si billetterie Marseille, Lille, Rotterdam, Nantes, Düsseldorf, Berlin, Bassal mythique, Bassal Aminene, au Congolais Moko, il y a Congo, il y a Free, il y a Congo, il y a Europe en Sangoté. Il y a Congo, il y a Europe en Sangoté, oh, c'est Congolais. En Bétangoté, même Africain, même petit, il y a beaucoup de ça, Bourna Boy. Encore ça, si billetterie. Jamais. La vie est encore mis ça, si billetterie. Jamais. Non, mais que ça soit si billetterie à la fois. Et puis, à la fois, c'est mythique. Concert tout l'équipe bien Marseille, Tokos. En tout cas, Lille, Tokos. Rotterdam. Concert incroyable. Tout ça, il y a Franck Moura. Dans Lille, tout ça, il y a Présadom dans Lille. Bilambo, on a la Présadom. Présadom. Le patron. Il y a un patron. Moi, le président, patron, qui a 200 euros. Président, na Lille, va respecter. Attends, on a Porsche. Ah bon? Attends, on a Porsche. Président, na Lille. Patron, à ce moment-là, il on a zoé à son président, patron. Attends, on a Porsche, c'est me dire, va respecter. Ok. Va respecter, on a yaya. Après, tu as reçu que ça dans Düsseldorf. Après, dans Berlin. Au Kangiko? Düsseldorf. Il y a Kangaka. Voilà, mais qui s'en a bateau baroloba bokati ba rideau na basal mususu yo zara qui on nous a témoin killer. Est-ce que c'est vrai ça na basalo bosali ba réduction pour que elle accepte que pire que salami? Ba concert tout au beti rideau zate concert tout plein. OK. Bango bazora ba concert na sola msuta on presa bandité. Bazora msuta ba dit de virus na ba petit na Gigi de Paris. Tant ba sarana na ba enlever des rideaux. Parce que basoka ba Rwanda au moins un document ya kabase ya kotaki à moi ba rideau ba sali plein te ba sali plein concert tout plein. OK. Tant la masoka zo image. Tant nga kisino na zo image au mona ni. Na mona ko filmer mindele partout. Ba concert ya Fali il y a patron bamide ba somba bien bamide ba yemba ka bamide ba film a Fali bamide ba film a Fali bamide ba banjemo ba diputa bamide ba yebi banjemo nyonso concert tout batona ba loba soki banani wana ba bisa ba président na bango ba ke na ba le dob de Marseille ba ko anile kande bazoko anile ba ko anile kande bazoko anile Congolais mon côté à côté ka bien à Paris la défense na ovo na ING Congolais monte à côté quand il dans les dons. Banila. Congolais mon côté dans les dons. Banila déjà. Artiste congolais basé belé. Mon côté quand on s'appelle Fierita musique na biso. Banila. Mais Paris la défense congolais ninga beta. Ateka 1814 billets. Banila. Olivier Assara na Paris la défense ebsina. Soki producteur. Soki producteur que yemo ka qui live. Bafungola ba billet. Yemo ka qui live. Mais tiens live alors baki boko tchate bon na pour na été local donateur na été. Banila. Alobaki nini boso ba billet et ça nini bosomba billet et ça nini et kamate boso ma billet non babi soka teka ki mais 8000 même 5000 nga batika ye batalele décembre janvier février mars avril congolais mo côté niveau na to soma ka kutema o ningo diembela wa niveau fali tia vous appelez un artiste balinga ba diembela fali artiste nyosa Congo ba diembela fali kolongola mo bi nyoso longa mutute nyoso Congo ba mota la vie a fali biso présence patron sala droit chemin banda kenda si lelo fali ata ba concurrent ezaki ba européen aken Europe atoke bango tout aleka bango tout en Europe après na micho alinga kebe tani na America muna otameri fali pour ko sala musique nene ngaza na studio pas contact mais dis donc nous on s'arrête aigle les bachaka on a anniversaire au songolo pas écoute-moi s'il te plaît en français obi que s'il te plaît na inga ka ngomo babe ka ngomo ko comme comme s'il te plaît yip ça pena
toke Guimolé toke ba vena sonyo so misi ba betaka toke ba wata toke ba mission na bino o ba sa aba bango to na tangi est-ce que fallait faire ça la musique na faut la artiste ya Congo jamais pourquoi pas baza artiste et musicien non toi ça les premiers tala bato ba simana autate toi ça les bosso ko ya imba da ba mort yema da ba tokos e ba tokos ide ba tika na sima ya mu ba wasi ba ya mindele ba ya okay nalima na okama mundele alima asome billet sur te téléphone le licho akoti munga bi mundele fallait comme niveau mindele ba west africain ba yaka ba maghreb ba yaka fallait ça na niveau fallait ça ngomise monta Congo ça niveau fallait ba mise nyoso Congo baba loko oui baba loko bana niveau fallait que numéro 1 à lobby ba porter parole oui baba loko ba ko ba parler de défense té ba bandi on a biso ba artiste ba na Congo ba loko yo zo mise moko akebeta na Düsseldorf eza province ya loko to eza mbandaka yo zalaka na Düsseldorf eza loko mbandaka ya bananti loko to eza na bandu na moni ba pesa ke mérite na suka concert na Düsseldorf ba pesa mérite moni atondi si sel wona mindere banga ba congolais ba africain ba pesa mérite ah bon hôtel quand va passer na Paris la défense ba pesa kuna mais yo so kamo boyene tandis que roumel na monde de musique au travail na ba artiste belé comment la mamba bon c'est la première fois na tambola na ba mission so Congo na mona te suka so mona pas sala quartier la TBCBC wata na mona te c'est normal il faut il est que là c'est normal fait les là oui c'est normal oh et loko na mona te bakamo kaka mais dernièrement j'étais chez wata na mona te na mona ba billetterie bon na mona mindela bon te ba ticket bando soma na banini ne pas vieux quadra na mona ngote na mona te international na mona te bona ko tuna ba okesa na to kesa na hebi ngote ouais ko sana hebi ngote mona ngana okesa na hebi ngote okesa na oui quartier la tente na hebi ngote ezala kofi ananga existe aka lande misha bosolo mais l'année Michel Bossolo l'année qu'on fait wanga na na télévision on dirait tika on est là au moment na mutema ouais tika on est là au mutema Nathalie oui azola nangé dérangeant et puis na komela e oko sanga boete oko lo balanga boete na bokese to la bien na ale kino na banyina ole lote na sama mambele pona yo atali kambo ezali oko wanga na boso na politique ndenge watio za grand prêtre émission les émissions munene azalaka leki ya Michel en tout cas ça qui pas ngate tu vois Jacques mais yepena chez moi te yango sko moni sikoyo otala kinga na Berlin tiens papa titi na mindele bazokanga papa otala kinga na Berlin te otala kinzoga na Berlin te mona kinenge ba présenter nga na Berlin te mona kiloku muto la certifié nga na Bosolo ba kumisi to na Berlin aigle honoré nga te moni nzoga na mindele te aigle makama lobi te ponanga considération oh soit tele ba passe le cas o fallait passer na valeur poids na musana sela kaye poids alobi vraiment a confirmé qu'il est un leader américain. Ba soda di boso ya fali na linga fali za aigle te. OK. Il y a intérêt tetolo. Na linga ye aza fali. Azonga pna di cap la merveille. Nga na simba CD na ye na longo pa jibe okesa munene nde bolobaka. Il est Mosaka asekanga bi na teki pantalon pona somba couper okesa ekanga tilero. Na simba CD a fallu na teka na zanyo la kitata tina poto na Brazzaville na leka émission ya radio pona yo ki sabatu droit semaine na bandu na ba province tout ah ba radio zaka sa radio lekate ba yo kabino te on comprend na sala ba journal télévisé na chaîne ya Sabani Record chaque 18h droit chemin na tambola na ba micro partout na if Congolo na sac na mukongo na lata sakado na mukongo ah Fabien Ganti maboko bank wapi sakado na lata sakado na mukongo na teka ka sedi na tinda ngona ba Amerique partout na linga fali ano aiglete charisma city yego boss na yana soutenir ndeko na pona yabaki force na ye et puis na yabaki avenir à lobby ezaka berer na vivia ko sanga ko sara vieux ngala baka ba vieux ah yora ba vieux au en général
Mais ça, on a comment la considération, on a aussi une mission de service tournée. Si on va présenter, on va présenter biso, n'a pas quoi faire. Mais le leader dans le Congo, il y a un local, moi va présenter Moutouna Podium, après c'est micro pas finir battu. Il dérangera. Moi je m'en fous à te finir, il fallait te finir. Tout ça qu'on a de finir, il fallait il y en a 19 faisons passer à travers, on finir fallait aux États-Unis, on finir fallait opération Stade de France. Liwa, quand on a date le na zo sayo. Stade de France est paya. Na bino paya. Moi la pas Faustin, moi la Monique, personne a Abukangu. Abukangu. Kebana libulu. Papa mema mwana. Maman mema bana. Ba Vanessa Kashala mama mema bana. Mama Baye Elise Zafila. Ya. Mema bana Nabakoko. Ye Elise Zafila ko mema bana Nabakoko. Alobi na mema bana Nabakoko. Ya Elise Zafila. Ya. Opération mema bana Nabakoko. Babi José Ntchao ada na Paris azonga mardi ya ko kende na mwasi na bana mi José Ntchao mi José ana Paris tika na Paris azozonga tozomona na ki poto tokomona te poto na zena pomme belé vous comprenez parce que c'est que nous même bana so abi boko banga te bayo qu'il se murmure que boko chadat na été ba beza eza non to chadat te moment oyo bat bagina ba vacances wana bato barana mato imilai babini bayo na été ça moment où bato bagina ba vacances bino boza sirike mutako ya vacances na pas c'est la concert à Fali kasi Fali de vacances Fali de vacances aux États-Unis les vacances na Paris aux Chili les vacances na Paris aux Barcelone Madrid concert à Fali concert à vacances na Paris mais Paris de vacances c'est ça aussi qui ça balo OK vacances na Paris ba tout ba koyaka vacances Myriel Lovar Mbaki, mécanicienne dans Lubumbashi. Abi Aroya, Yemoko. Myriel Mbaki. Myriel. Yemoko. Parce que l'intimité dans la boîte, Myriel Mbaki. Mais pourquoi c'est pas le à Paris? Tout à Paris. Ma fille fait bon market par Zawana. Vif à Paris, n'a moi c'est na bana. Ya ulu kuta roza ngate na mama. Taka fait roza brota. Ya gini ngoya. Na bana. Ba Zawana mama Marie-Hélène. Mais pourquoi tu sais moi à Paris? Qui tient c'est aussi la banda qui est aussi là. Vous c'est aussi là Angola, Gabon partout. Mon entier. Et si là Mutoza na présenter. Ba stade wana senga ba communauté nyonso Fali déjà za muta communauté nyonso dans l'idée de la kota ba chinois ba salaka ba conseil so ba australien ba canadien ba kotaka fallait ça localité fallait international. Fatima Baya les mannequins de Barombo. Habituellement le Stade de France Kapuluta Machida Kapuluta la PC Bambote. Habituellement bouler le Stade de France bande musu bazana fikina. Baba loko a local fala se beta ba fikina le cas. Muto beta pe oya sa fikina tia. Fala beta. Ba tout faut ba beta. Ezala bon. Ya tika ba devoir ba watika ma ba print ninga beta na opération na bandal. Le ba tino so ko mo beta ba copine na bango. Fala fungola kanzi lokuna nenge ba nyonso c'est numéro 1. Ba mise congolais nyonso. Mais qui sinzora yo zala ki kuna balobi bobengisi batu na anniversaire mais ça les sali piaka bolingi bo humilier artiste musu baleka na salle Adidas Arena mais simbité ça les sali piaka bokosi Félix waze kwa botien erreur na bibo piaka zarabo na ko comprendre na tune Félix waze kwa concert à Betty na tune piaka zarabo langage ya bandeko to ezaka bon Félix waze kwa sala ki piaka Mondela comment soko tekite akwanile ba uchi ko anile concert à Kabasele waze ko soka ki batute banga banile waze ko sali plan yango batu baye Mondela comment ko anile soko tekite yemoni ya basela te karate banile da bandeko ba ko ba Félix waze ko sala ki piaka ba mi ko na plan ya beta ki Mondela mona akuti simbo batu baye batu sepeli Abeti, Jordan Fonseca s'il te plaît, il y a Betty. Il y a Betty. Il y a Bakabase Lende, Banilaki. Ba Fabien Ngati. Vous quoi Betty présent fallait y plein. Batu baye sou parce que ça plein tende héros. Manila.
Abeti. Ah bon. Abeti. Voilà. Kisinzora, je pense que musique congolaise, tout dans la day, autour tu peux perdre Séguin Mignon Maniata. Non. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok, mon apote. Il faut au bon ça. Mon apote, Dika. Tozana day, mon télébosa qu'on fait qu'il y a Doudou Adoula. Ok. Kochaka Segente. On dit bon bon Segente, on a matanga munene. Collègue Seguen. Collègue Seguen. Oui. Ou Koufi Yaya. A sali trop la musique congolaise. A pesi makamba, pesi ba jeune ba talent, to mete Seguen pas sali. Mais ya banda musique il boso Seguen. Ok, on a l'explication bien. Ya banda azape Yaya, ape mko abandi musique a sali busa na mboka kotisi. Mbongo la musique congolaise a pesi ba jeune ba talent. Lo ba animateur lelo ba yeb non ba bota makite yo sa musique Zaiko on dit bon bossa na vie Doudou Adoula et bembena ya Sege et ndenge mokote ozo comprendre to ba to ta mutu na makamuna sana mboka la musique o eza le quoi normal d'ailleurs normal Sege za musicien ko fondé bon ngabo banaka Sege personnel botaka pe to na matanga mibale ya minene tu as fait 2 artistes dans le monde de la musique. Merci beaucoup. Famille musicale. Nanga to beta moi le solo moké pour peut-être aux apena ba souvenir à Malamo surtout pour un Séguin pour Séguin na yebi ki bo passa pe ba bon moment qui sinjo ali. Séguin de tu passa ba bon moment makasi. Toza ko kessa moko, toza ki na très bien. Chilelo na bengaka e to sola très bien. Même si c'est un hôpital, alors tu as un message, malgré ça, répondre. Ok. Donc, c'est mon frère. Et ça passe, que ton homme repose un peu malakima. Voilà, mais Oyokata, nous, t'es vraie version, il y a l'Iwa Séguin, mais non, il y a un accident. Tu as un accident. Tu nous qualifié Gidel. Tu n'importe quoi. Batika Jide la Vanda, Baoumena Jidel, Bassene ba 26 moko, Jide Saleh Mabete, Jide non de Boudé Nati, Jide za un bon garçon, Jide la qui cité la Vanda, nga bamkamo na yebi. Jide za moté à Mabete, ezaki ne kande azaki na accident, chef d'orchestre ba cheki no ye. Wana oya zwaki o segi azaki ezaki accident. Eza accident ndeko na ye, bablo wana esaka biso ming ba automatique. Azaki na départ tanga nyati, a tout ndeko na ye. Et ça accident. On sait que les na lolenge nini poza moto a servi parce que balela te yete balela bango na ya Doudou ne baza bango balé baza artiste l'état de kunda bango l'état de kunda bango charge à l'état marqué biso artiste peut to ya pona matanga na biso artiste to zala wana en tout cas ngala zanga na problème na BCBGT botika na lela Séguin Zaiko kutu na bité to zala wa na problème na BCBG makambo ezate lolo ngwana nini zala biso clair kisinzora kasi makambo mona chukela tanga yango ebangisa yo ko ke matanga ya no banga te non lela Séguin biso bakangela nga bakanda nga zanga problème na bango te bosa na problème tout on kessa munene makasi. Voilà, mais après l'Iwa Séguin et donc l'Iwa Séguin tout moni la publication ba souhait il y a ba leader rebelle oyo écrit moi ba polémique moi ba comparaison tout moni président Fally Poupa oyo a souhaité ba condoléances na famille Pela ba tebele ba déclarer pourquoi pas à mentionner qui combo ya Jibem Pia na papa jamais omoni a communé français mon président Fally Mayele français anglais espagnol à lobaka non sur lobaka Séguin personnel parce que pas président JB les entreprises na bango les entreprises alobi na famille Pela na micho Séguin za artiste musicien akufi musicien l'état okundaye l'état za wana na Séguin beti musique bana lo ya biso ba ki sima ba ko di drum lokola Séguin akoloba Jibem Pianate babaka famille musicale na micho soto yete ko ba musicien moi ba musicien de banga kufi ba yete sala mwana tanga kufi ba papa mbezaka biso ba artiste to kufeli ezaka biso ba artiste to kufeli na micho akoko Jibete jamais ba koma combien famille musicale ya lokwa mutasaka na cheta ba koma cheta te c'est une entreprise vous comprenez bon to tiko cheta te to tiko na famille ko to bon na peso exactement quoi
au moniteur ou dit qu'il va couper. Je n'avais qu'à sur côté de sport. Na Kobe Bryant. Na Kobe Bryant. Mutomodi Kembe. Jamais l'Américain dans le journal. Balobaki que Kobe Bryant, joueur à la Kers. Balobaki que Mutombo, joueur Atlanta. Babaki NBA est en deuil. Ok. En général. NBA. À Saint-Ignace. Babaki NBA est en deuil. Babaki NBA. Ah bon? Babaki Babaka Mouko Lebron Kouf n'a pas Lebron s'il te plaît Lebron pardon. Mouko Kobe Bryant a Koufa Balobaka Teke Los Angeles la Kers NBA. Ok. Baninga ne ba basketter ne ba mema cercueil wana. Mikolo ba kataki ba match nyonso NBA za kisusu te. Bisbe tout ça capable de choses en concert faut kata. Ba Koufi artiste Doudou Adoula des Aïko ba côté ba 40 ans de carrière to ko beta pe concert te to ko annuler Sege Mignon Magnata abanda wenge BCBC 4x4 tout terrain. Azo mérité respect famille musicale tout ça na deuil ba côté comme si bete wana on sait que français ba so ba comme si bete. C'est ma présent fali ana mutu amuta mayele alobi NBA et notre NBA famille musicale na famille tant que tu fais la ka ba mona rabiso ba tia sur liboso na resto ba mise ba na matanga papa yemba kufi ba mise ba na matanga monja premier kufi loamba kufi madula kufi ba mise ba na matanga famille ba famille ba mise nyonso les arabiso nyonso tout zakawana bakama kama ba donc c'est que l'artiste ba mentionner combo ya JB tout combo ya Wenge tout le ba ko tia combo Wenge te ba ko tia comme JB te ba komi normal surtout quand on va présent fallait je souhaiter JBC na privé tu kufira qui présent mais connaissent na musicien dans d'autres entreprises non c'est gain bandika c'est normal mais il y a reposer tant que musicien faut ba ko tia JB te ba tia na famille na musique ah bon NBA na pour exemple soki na micho joueur ma NBA kufi NBA tu n'as le abonné batu tout ba souhaiter kaka français a fallu nem de lobisi batu faut la même ngabouye nzambe la ngai na moli batu ba sel bomba analyste kaka ya fallu batu su ba komi ba livre non ba tout ba souci na ba ils a mentionné ba misu ba komi français mo ya début a mentionné pourquoi combo JB mutakufeli baza tata moko te mama moko te na segeza osele pane mutakufeli ba lempela famille Pela famille musicale famille Pela c'est tout a comme qui tout aussi voilà alors leader américain Fally Poupa ça peut la problème ya JBT on a grand frère naé alingake mingi Fally na JB ya rien oui, le logo bien, malgré Fala numéro 1. C'est normal, c'est ça tout a fallu. Il va pas ça tout attends. Malgré Fala numéro 1. Ça non, problème. Ah, la problème n'a été. Il y a mauvais présent place à Zaji dit qu'il y a un mix oyo. Qui n'a pas numéro 1. Il y a un problème, tu vas te balinger. Ba kulu tu peux ba yebi ki. Ba gonyo so ba kulu tu nyoso ba sala kawana ba wira ba nani ba yebi ke. Ba kofi. Bango, tout seul nous la mutu te ba yebi ke numéro 1 na bango. Yewana. Et ça problème te lo comment ça rami mais ça rende joie. Mais bah vie bah yebi na bango ke. Pour le moment yaye. Mutasimbi bendele, mutazoto pour la drapeau ya mboka. Et ça Fally Poupa. Rien à dire. Voilà, qui s'en sort après tournée européenne, vous avez entamé maintenant tournée africaine. Bien tournée. Pour moi, on calendrier. L'artiste est Fally Poupa. Ouais, l'artiste est Fally Poupa. Décembre. Abidjan. Oh, tu peux s'en aller. Oh, bah tiens, ah, ok. Voilà. Décembre, Abidjan. Le 25 décembre. Le 25 décembre, tu es en Abidjan. Tu es fêté, nous en Abidjan. Il y a un calendrier. Babi est au DG Zag, Babi est Silia. Le 28 décembre, tu es en Libreville, en Gabon. Le 29 décembre, tu es en Libreville, toujours à Gabon. Taram Tabeti, le 28. Taram Tabeti. Le 28, le 29, Zalara. Fally Force Commando. Le 31 décembre, tu es en Conakry. Oh, ça va la mine bastade. Le 1er janvier. Le 1er janvier, tu es en Conakry. Oh, ça bastade. Ah, ok, hein. Quand on Fally. Qui disent qu'on a calendrier Afrique. Après, tu aussi, c'est Afrique, elle est toquée en Amérique. Il faut que tu aies un continent. Azotambola ba continent nyoso. Abeta ngo déjà na minute soto tcheba bastado abeta na Libreville et Guinée Conakry et ça bastade a comme on a 40
7e stade en Afrique. Fali Poupa. La carrière de Mobimba. Combien? 47e stade en Afrique. Est-ce que Miss Congolais m'a déjà 47 stades? Non, bah ça peut pas ça. Il y a solo. Bon ça. Il vient de faire un Miss. Mais bah on y a son débat ça bah. Et c'est moi qui attends ma samba débat ba kokaja. Opération qui m'a samba débat ngwa. OK, opération qui m'a samba débat. Yo mama ba date no ba balingi souter o tia ba tuna berere. Bon, ba date wana ngamo pe na regeta ki. Na kopi ko siri sa ba Miss Congolais tous ba bande kolanga. Ko ba lapa. O mona meka na arena o lapa. Moni tous na simbisio. O moni na saka na. Ka ba se le pea. O ko ko te ka demi billet n'importe quoi. Ah oui, monsieur le code Mboka. Voilà, on t'a dit 1814 billets. Pour comparer que na fali bo tela fali munako. Ah, les acrédits. Jival Rodrigo. Voilà, mais le comparaison au salama après You Arena ya maître Gims to moni ba ko comparer to moni même de ko na biso lobby Gims abeti Arena ya 44 000 places. Voilà le kutanzo ka sa mutafanda na mutafanda. Lelo botiki ko comparer Falina Kabase. Na batiki tsa bon moni ba OK ka male. OK, bon mon comparer na ba Gims Ah, il s'allie bien. Gims abeti capacité 24 000 places. Ah, qui sinzora. Bandero ba 44 000. Na mutasala na Arena. Ah. Badasala na Arena ba singa. Deuxième singa ke garçon na kabase ateki 1814 billets. Quand muto sa Arena. Il petit na to fongola biso. Wario te. Oh, il a été na nyoso. On laisse les gakuna. Azela moni yoso bina na Olivier. Baba on va les la bromo. Tu olandela yepe Wario kuna so bwaka. Abi kisinjoka. Ateki ce qui se passe à 24 000. Tala Gims pour pas jouer na batu baate. Na 4-4 atie ba kiti biso ba telema. Biso mettre Gims honoré yo. D'abord bana yo to c'est pas honoré biso. Yo na ba Gims biso salon ba Gims sala tana ye. Avec ta stade de France à sama quand même. Ba venir. Aye ba ke. En tout cas Europe na boka fali. Fala leki. Europe na boka fali. Mais lelo tant au retour la concert à maître Gims, différence ces années entre concert à maître Gims na You Arena au Fali à Beta. Ouais, en tout cas différence ces années tu mets ta musique mon côté Gims dans nous abina rapenate. Gims va dans danse azate. Aimba très bien. Aimba très bien et puis surtout ta rumba congolais to 500 ba pur congolais. On comprend. Tozo bina ba seben ba loketo. Des fois, c'est un mois. Donc, Fali, il sait danser, il sait chanter. Rumba, Gims a dansé. Fali, et l'homme, c'est parce que tu as un concert, patron Abina Kitoko. Patron Abina Kitoko. Et puis, mélange pas son ya bango pe on comprend. Patron Abina bien. Et puis, Ngai, n'a patron. Il est mignon, patron soit mignon. Pour le moment, on va concert tout au bétara. Son patron à côté. Mignon! Voilà ma chérie ba ole. Chérie na ba bibali. Parce que tout ça tu ngani. Au moment Gims a imbaka. Fala ko yimba. Oh Gims a yimba mais Gims a yimba nde fala yimba. Ne fala yimba te. Net rumba la bisu. Yo o yimba ni okale c'était. Ba bilo ono so Gims a beta na fala. Voilà c'est blanc. Yo yimba ni okale c'est. Merci associé. Si. Mais oh Gims a beta. Fala o beta mo. Différence c'est ça ce ko yango wana. Donc c'est que ça ma mususu oyo fali pas sali Gims a sali te toloba. Maman Belé ça mina Paris de défense wana 600% fallait que Gims à 100%. Gims à 100 mais Paris de défense bah 20%. 20%. Ouais bah 20%. Mais moi j'étais là. Ndaza qui n'a Paris de défense. Jika. Maman fallait ça ina monaki. Il y a son incroyable fallait pour pas. Sortir fallait incroyable. Incroyable mais c'est Yo Zalaka. Au Segini. Donc, pourcentage de l'obomanga, fallait 100%, Gims 20%. On a fait un nombre 48 000, Marametonda, Batisou, Batika, Libanda, Mundela Pesa et trophée. Gims a eu trophée. N'a pas eu la défense. Merci beaucoup. N'a pas la défense. Gims a eu trophée. Azute. Parce que Katakata. Gims Katakata. Voilà, qui s'intéresse, je pense que dans le moment où Zagina Mikila pour tout le monde a eu suspension. Oyo batebele ba ça poto c'est la première fois na mokili ça la première fois ba ministère ba tubala ba voisin na bango ba kaneli musicien ya za la OK nga sukoko ko mona kana elote allez ba data bi refandi azwango mamole dijou nga wala mona dijou ke phrase ta un mot oui na ça qui m'appelle je me reconnaître que ça là na so reconnaître na ko kende be miso abongo te impossible Bandona ba Wario ba sepelite. Voilà ça qui m'a fait un mois mais
bureau bango babité to ba concert to na tourner bazwa 10 jours ngane mani été ya bango bazwa ni sapoto ba sa musana bango ba ko respecter artiste nyonso ba bina filé ba Patrick Beckham bango bazaka ba conquérant na biso te biso ba conquérant na biso zalaka ba Odile Manzaka ba Sankara to na patron duno o to le ba musicien bango ba mo sa ba critique avant de ça analyse au fin a fallu critiquer fali nefse malin ka sanga na kitcha so zaka boité ata misa sali pia ka faut protéger musicien bango baza pour la protéger musique congolaise bango ba mo te ka biso pour ba babuna ba yo ka ke ba rideau ba pia ka ba boye et ça bien été et bango le suko ba comme na besoin fali bango benga biso c'est toya ba bibi le bozo luka bango ba suma bino pour la Stade de France bango te bazo benga ba Stade de France wari mo kazali babi wana besoin na bango ba suma bino pour la promotion à Paris la défense au ba ING ba ING to nyo surtout fala zo beta tout monde a bango te balobani bango ba critiquate ba les dom de Marseille oh metonda ba critiquate bazalate et puis le rosso et le moko s'il te plaît namso et le moko yebisanga bato Saint-Denis wana Malal Kasanga bango tuba tutuana Bajaz Kafulu yebisanga et le koni ba sala mise congolais o beta et ça là plein au bango ba kese ba billet Adidas Arena FR Ekenda inaperçu Ekenda wapi Jordan Fonseca super plein nous en a poto Lydia Kank la maman de vainqueur Ekenda wapi Adidas Arena Naïbso Ekenda inaperçu Tilelo on peut ba bifo ba ya médecin inaperçu médecin inaperçu ya tanga boya Fanda Tekama ya Ochapwa merci Jordan Fonseca super plein Lionel yanga ser nanga classe Ali Popa El Mara Mobutu le roi de la musique africaine Mutazongi sa musique na poto Mobaliana na kechope bafana il est le guide de la musique congolaise protégeons l'artiste pour l'avenir c'est lui qui fait la fierté de notre pays sans faillir la musique congolaise nulle. Nous sommes les warriors de Fali. Il est le guide Fali à pied de voir Aigle na triple arena Fali champion d'Europe Aigle Nabino champion d'Europe champion d'Europe Aigle c'est un génie Fali tout ça wana c'est un génie Nabino c'est un génie Nabino c'est un génie azo changer lamba amataka 3 heures du tapé maraté azo changer lamba lokola nde ba changer ka pine ya formule 1 ya ba Lewis Hamilton a changer que lamba a changer na rapidité tala course ba mituka wana ya formule 1 voilà o ba Lewis Hamilton ba salaka ba changer bango pine tande ba changer pine pese saka azongi ape makate azako yemba azako bina azako yemba azako bina président je t'aime beaucoup amen c'est un génie et puis il est mignon il est mignon il est mignon il est mignon ezanga na bate mindele na ba fan mignon nyoso te masida mignon ngamona kaka président ndimate na zakana ye na yope na kaka président ndimate ngam na zakana ye tso kite boto zana ye e bwana bo aboki nga babanga kitoka pesa nga babota pesa nga ner na ngai considération bon mon était na Berlin nga présenté nga devant Mindele boanga nanga na orchestre na bino na salle la bino quartier latin BCBG Latini Wata boanga nanga lelo tala lelo wata wanga na ko tu fils ba pibia na page na ye aïsanga moko soko ke kende nga na yango ko kidala
abi pe na keri Kenya na ke pas aigle wana motema abi na keri na nzora awanga nanga na makamu na yebite quartier latin awanga nanga na bosolo na yebite asala ke pa na ngate tala le ba présenter na Berlin na monde na mokilia ya Hitler na devant mindela balima ba tepena na maloba présent lobaki na wuta na ye na banda na ye na simba simba mindele ba yebi zora na simba se na micho mindele ba yebinga na micho monde ti mindela surtout en l'état ngata badge toi pardon badge c'est abi comme na mboka c'est Kongoneko oui c'est moi voilà mondelo reconnaître abi asa comme ba maman na biso ni kaneta yebta sala rango bolapa était abi dans la considération bon négligence dans la considération chief viens ngai je sors mon coach de favori abi na leki na fallait honorer yo leki na to gangi na bandako lelo bolapa bosuka bon négligence na bokesa bino omoni bino bozala kaka na safari mais to bangi la roba kanga na bango yo ba passeport kisinzora déjà là mon pas au Kanga passeport watu au Kanga mon pas au Kanga passeport pour un visa Canada il y a 5 ans visa nebima on a le bana finga te watu au Kanga passeport pesa kina visa Schengen tala lelo pianga passeport tala lelo 5 ans pesa nga passeport tala lelo 5 ans tala lelo Canada na que fêter na Canada bon Noël au fêter Noël bon négligence avec la pesinga makambu. Mais puis ça what solo est-ce que mon ango what y a na kina kero et bon ya Kofi Olomide ya Canada au mona yango o yo solo ba ndela bengaye mindela Canada babenga babengaye babenga visa de bibia ko so passeport on pas abo pesa passeport akanga tilelo loka ya magate bakanga ba ko pesa sera po mindela zo benga allez banilango ayo suko ayo zo na ambasada Canada ba tunenga na wangana kite balobo so tia ba prince o so sala nyoso abina sala abina toi stop za ke pa mundele ba ke pa mundele ba bia zo ka 5 ans aloka passeport on est tikali na basara inko c'est les 4 ans bon PC 4 ans on a 4 ans au Canada mais quand même aux aranango et arana biroté na poche pembe mon sala na passeport na poche pembe bala mutu nyosa pesa mun mutu nyosa la rana billet ticket gagné original billet ticket gagné BCJ guide la musique congolaise protégeons l'artiste pour l'avenir. C'est lui qui fait la fierté de nos... Bah, François, protégeons l'artiste, celui qui fait la fierté de notre pays. C'est un génie à mon coup. Passeport nanga visa la gepa nanga visa Schengen il y a 5 ans il est légué mon pas moyen aller là dans Canada 4 mon pas mon 4 5 ans au Canada là le fallait 4 mon pas bande internet parce que là la Schengen la gapana yi ala to bete ya fali maboko kotika ba artiste ba passeport dans ça linga ke lobby il est le guide ya Musuni pasteur Musuni il est le guide et Vimba pasteur neto ebo etasi nezo kotasi awa soto longo 4 ans etasi abeti biso 4 ans 4 ans 4 ans pesa na 4 ans nazano na tika na passeport tika na de la 4 ans et le guide Vimba ya Musuni c'est un génie pasteur Akoso ya Musuni et Vimba dans nous le sol là la muki orolo tapé lobby okuna la mukalanga na États-Unis et na Canada au Kenya Noël kuna ok fête Noël Brazza Noël Brazza bonne année Canada biso bureau directeur Edi Baleta a miselanga billet ok elle est tout Canada so la ligne ta siko na kena so lingi te ko kena siko te dit que ça ngo bando manqué biso te zo Lisa Crédit Lionel ya wili mushi code américain
Dry Mabaya Wario Fabien Ganti Maboko Bank Nzambi ya bobo vie facile Yelisa Fabien Ganti Maboko Bank. Mais j'avais ma fan bana poto pe ba rotuna ba romona nzora tout le temps rotation akenda ki azongaki pour nga pena ba to robenga nga ba kanisa ki janvier oyaki poto ba moni yote. Est-ce que Stade de France oyo tu espérer que tu remontes en janvier parmi ba poulain wana nzora mtayebi nzora président Saboni wana nzora mtayebi président Saboni président fallait faire janvier que la Stade de France 2025 ah ça 2025 ayebi saka nzora ngati to pe satan atan tokokindaka na biso ba passeport ekoma mpe kaka mosuni lokola ya nzora epa fali toza pressé te comme ta sara la blanchera alelaka lipa te ata na 3h toyaka apres babiso babika javais yaka na saki yaka mbala moko pa jino liek oye toza pressé te mais tozaka apres epa fali tolelaka te mais tozaka bien totikala kitoko ngaka na sepelaka nde mama nana ketchup asine ordonnance yimta changa kuna bi janvier kendo sala kuna recommandation talaka mwana mama janvier bafana ipupa mwana mama recommandation ya mama ngana ka mwana ba mama ngapi na ba mama balinga nga loka ba mama Rose Bombolo loka ba mama Chantal Lukao loka ba sœur na so Clarisse Muyembi ya Bilenga Ntebe yipina sala na biso loka ba Yelize Zafila ya ba patience mukende lo jamba talaka mwana ba mama kasi Gilenga sebe pena Clarisse Muyembi opération même ba na salle de France ba ba mutaza nda kote ya foto boko ba wana ko foto ko ya eningana ifo ningana na ba wayo wakende même yo chikata ah bon zaka na bien non 2025 to linga to 5 minutes visa nzora solo mais ça fait des du siècle encore pour expliquer caméra de Macron tout ça ba président ba Wario mutu ba babika Wario akende ne tu ozana journaliste Wario ba to ngana souter et bana je sais Wario OK na yo ozaka na billet na yo président fallait peso billet osona bi nga mo pelazana bino ba chef d'affaires dans le Stade de France to travailler to occupé okende poto avant un mois avant concert to sali directeur ba dire tanzana besoin ko sala plateau ba Wario na Saint-Denis OK et to sala pena plateau na biso pena na Saint-Denis biso ka Saint-Denis ba mbaka biso po problème ezalate directeur edi ba dire ta sala biso plateau na biso Keriti Shadraki moi je suis Aïdor Vadi boki ne ko sala kuna de boza to kende plateau na so na Saint-Denis poto tout na mabako Alexis Weti biso tout to za na plateau na biso munene tout ça là na Saint-Denis et ça m'a Saint-Denis pour la mona Saint-Denis on a taba ko makaka alloué ah et c'est belé na talangi ton te et nous ça picha quand na Saint-Denis passe bango bazaka wana alloué directeur Edi Badi atabasa le so plateau ba Wario basa pena plateau ba Wario na Saint-Denis tous les gens sur la plateau na biso nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je pense que boutique Courtois Élégance et qui s'indoura Fobeta Tour la boutique Courtois Élégance chez Voté Kitoga na Kitambo na venu Komuriko donc on a un costume ya ba honorable comment on a dit Voté Kitoga boutique Courtois Élégance Élégance chez Voté Kitoga nazana lundi photo salawana qui s'indoura ba soule mo pena ba soule wana lingara wana bablo na so américain bablo on a vu na ba américain pe zali kuna costume ya ba vedai suka na ba costume na ba nino la ta costume Arodi Kitoga aucun message qui s'indoura leader américain Arodi Kitoga yebisa le vieux Voté Kitoga Courtois Élégance to zalawana costume kuna bisona nzora bonne année costume ba bisavé vena sokomne ya nani Voté Kitoga Courtois Élégance to là ta ba costume joyeux Noël voilà joyeux Noël à toi Voté Kitoga joyeux Noël avec Claude Maloba les vieux poteaux avec Claude Maloba wana yaya Claude Maloba mwana pote même ça 78 azongate akena pote même ça 78 so yiki tsa bungi abiso na tsa na bungi alobi nanga pe akoya te bongo talinda bavi villa en tant que toi si Angleterre na pesi mboto na ya Robi voit ma display en couleur ya Robi voit ma display en couleur na pesi mboto na maître Blaise B quoi joyeux Noël na yo na mwasi na bana yo ya Jean-Jacques Pagnaboga à Genève ma sœur chérie ya Ketalof na Genève ya Ketaya ya mbalo pa na Genève na mona yaya to lia to vanda to mela lef
Ah bon. D'accord, c'est quoi? Claudine Merci Bouka. beaucoup, Kissinzora. Merci, Jean Bafana. Ouais, on a PC na Claudine Bouka. Monté Manteliko, il prêtre place à PC Mbote, Jordan Fonseca, super play. Il y a Willy Michel Kodiamboka, maman Brasil Boko, maman Sousa Sana, Basoko Sansignon, son abo santé, Ser Nanga Clarisse Massidi, Motema Igo Boss, moi, Ser Nanga Nani, Motema, il y a Vina Ngapit, on a biso, Banapoto, ya Toron, on a beau santé, Lisa Crédit, Lionel, place aux A, Wana ma Ser Nanga propre, on a beau santé, Junior, mon passe à mot, les passes malgré. Sinon mon passe aux airs, mon benganga plus 243 89 50 53 549 plus 243 89 50 549 talaka babonani j'avais na chanet faut balata biso fa déjà c'est là déjà famille na biso famille na biso za bawa to lia kawana to la mukakawana très bien voilà Kissinzora Mobosani ONGAM JB Kumaluta Wana za yaya na utine musika les pétroliers de Dallas JB Kumaluta Joël na JB Kumaluta les pétroliers de Dallas mais ngala moi na Dallas tout le monde a été maman Nelly je t'aime maman en tout cas merci na grand frère na Jonga Jonga sali maman na flat ya munene na Kitambo na avenue Lusambo numéro 69 nga na botami na Lusambo 31 ave na nga na botami nga botami na tete Kitambo tola futa na Kitambo nga na botami na Lusambo 31 tozala wana vie Jonga tongi maman na flat climatisé sécurité mikolo na kitasa kuna ate bosaka mukamate opération Ndombo opération kanga ye bakende Chikito na biso papa en tout cas Jonga za wana pona biloko ke kolala kuna na Kitambo eza na page na soko koti ozamaka munyoso tu Jonga nde makamba beta ba concert ba restaurant propre olingoli ya kitoko na paradis secret olingoli ya kitoko na paradis secret Chikito na biso papa paradis kolamba olingoli ya kitoko na paradis secret le 27 décembre azana Kinshasa wana za patron de patron Chikito papa paradis azokoma le 27 décembre azako fêter bonne année. En tout cas, tu as na Fef Congotel ou na Pullman ou na patron ta pas à la paradis. Azana 14 mindere basa ke pana e. Azana batu mwindu 6 ba sécurité mituka ba ke panneau partout. En tout cas, azana musicien à travers na quartier latin, à travers na BCBC, lelo musique a Boakissa a ke na Potoboé, patron. Voilà. Millionnaire. Patron Chikito Kataguruma Facebook ni bakoma Chikito Kataguruma patron et puis tu vois mignon il est beau mignon Chikito voilà Kissinzora aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à mon frère Papi Placide KBA joyeux anniversaire mon frère I love you longue vie que Dieu te garde Papi Placide KBA voilà merci vraiment surtout na bateau tout ba disposer qui tombe pour Orlando biso vieux mon KBA hôtel à biso derrière la caméra mon coach toujours Vesele Matombe voilà merci surtout à Machida F Sakapuluta toujours merci vraiment na bateau tout balinga biso merci na bateau ba partagera na bateau tout ba commentaka je pense que tout le monde a ni bongo au prochain numéro baba L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.